Riko Sanganate na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption, mboka ekobeba, ezali potopoto, ye moko Félix alobaki. Toza bomoko, muto ya kolongwa na bomoko, komo na enani likama. Akozwa likama, ekozongela ye moko. En lieu place de faire des marches de soutien au FARDC, en lieu place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. Le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'État. Discipline dans ces pays. J'ai vu malheureusement quand le M23 a pris Bunagana, donc quand le feuilleton M23 commençait, les manipulateurs de ce pouvoir montaient des messages dans des laboratoires, des services, pour dire voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda, et beaucoup se sont posés des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État... Donc, le gouvernement, ils ont polélé. Quand tu m'as nommé gouverneur, je n'ai pas tendu la main. Moi, comme ministre des Affaires étrangères, partout la nation me tend la main, je suis prêt. À bêtir le prince, à qui sera CPI, à bêtir le boko, à mouner, à kati avion. Nous avons nommé gouverneur pour arrêter l'agression. Wana bo histoire de les comme ndiko nga minde wana zako ya yem tazo kwesa wana mende za la rébellion mais oui wana zo ya c'est le kinango c'est le comme l'histoire wana zo progresser vraiment village dans village bazwina ni général Lumumba na Fataki batete là bangonde skonga na zana go sula kana komi ba service ba singa balbino wana komi na Bujimai vers 17h. Babino, nous sommes déjà infiltrés pour ça, la réunion à lobby, ngai na sambelaka. Nzambelanga, il faut na réunir le bateau. Kendo tout na boujima, soko ok. Na poste, et tikala sango. Na 18h40, plus de 700 000 personnes. Na lobby, au nom de Jésus, boujima ne tombera pas. Nous, à Kabatignon, ça amen. Je dis, mon Dieu, c'est Dieu des défis. C'est fini. Na pourquoi wana sango ça c'est bêta. Na beau intimidation. Tout ça qui n'a pas eu gouvernorat wana ba koloba ba bito contre kata bino nyonso bofanda bino ba général ozali wana bino ba tu service ozali wana na tongo na ebisi ba on a lobby donnez-moi les armes ici flaki lobby et les militaires qui ont tiré général nga sakana continue bino nanga ya muke na bengi musée je dis musée pour na réussir moi j'arrête le général commandant région. Mais tu es un civil. Je dis, monsieur le président, je représente le président de la République. Pessange occasion wana. Albi ok. Na kamati na bisi bangolais, na bisi banamibien. Général na tanga comme on a été. À côté na bisi bagada wa désarmer lui. Balongole ba pété hein. RTNC Robert Ndaya, il est témoin mon petit. Ayena caméra. Nabi na lo baki lobi na mona mindu ko ba beta kina ba toazalité général na kanye hélicoptère ye wada ya bangolais pouf na ti de kitsaza nye na salimanso to bundi na bango ya on a vu so sago c'était vraiment et on a baka l'armée la plus forte c'est la population ya on mona ka population Bujimai na ba chef coutumier ba miracle ngana mona je crois en Dieu. Bon, on a mona, na chef le pongo. Ba mama ya Bujima ba la musinga na minuit marche de minuit à 4h du matin. Chef le pongo le kabinda, aye le kola ndeke, babi yo fada tala à poil hein. Excuse-moi. Na bengi Colette Blackman, elle est encore vivante. Nabi Yaka, Akimi. Chef le pongo na bona kan ndeke moko le kutoya pouvoir ikoi, na mona mutatelemi. Bazwa kabinda. Na ba 18h bazo mona sou batute. Bref, c'est pour vous dire que mboka we ezali béni et mutumo akosala yango te na sokisa Sen City
accord kaka accord à cascade kaka ndoko na yo zomona wa bakeye batikinga lokwa batika toujours na makabo na bango ba weli basali 2 mois na Saint City. Kofi Annan à l'époque là va m'appeler Salim l'ancien secrétaire général. Il y a union oya biso ya oyo ya pamba oyo ba ko benganga babino ofandi awa Kabila siège na elingi sauté na bengi na zolo bango témoin Raïs Azolandanga ngai moko na zwi initiative na bengi na bi président je voulais vous voir il y a une urgence na yina kotier na bise na bi na yina ke démission boyo tindanga na Saint City makambo linge beba mission na ngai na ko bomba ngote a jour des accords ganal ba makambo c'est commis parce que bientôt j'aurai mes 70 ans na bi non na zo ke de comment na Onusumba Onusumba il est notre frère t'étais là pesangai occasion parce qu'on avait besoin d'un premier ministre de l'opposition. Aïe singa makambo aïe sakinga le woko réussir te. Aïe makambo bele ngana obina nga kesheke te chef tikanga na kende sango. Wana budget bakatumba ba kosala budget ba ya bo pa rais bazong na kena mondial nanga 3 jours on nous sommes encore vivants. Na sali nyonso yena ondekani. Na koyamba bango na koy barebele mais to ko kutada na koti na chobo tout sololi et ça une semaine nous avons un échec par pur hasard. Je vais citer le nom de quelqu'un encore, Jean-Pierre Bemba wana chairman pour sou au na Jean-Pierre yona lusuka témoin Kazadi Nyembo azaki patron ya ner tout fait na cascade to na Jean-Pierre azokita lokola moi sinaye leki nanga Mama Lilia leki nanga vraiment de la zo kitana bana esprit moko ilinga nzaba bi allez-y naye les gens per misanga be wana buka ne lukuta na komi Charles comment ça va? Je dis bon ça va bien mais depuis que ça fait longtemps je dis ben yo so na pression na mono ndengeni bana ba pesi ngambota tonton Charles nere wana ba service ba sibo bandi il a des télévisions avec Jean-Pierre le quoi monenga na zo sur la bana na bisi na bino président de la République a tenu pas na Kabila, je dis oui. Ah bien bon, Charles, excuse-moi, na memi ma nièce na yo, na parc, na 18h30. Wana kazeli nyembo afai na payot na ko lobango noko. Na zone ennemi. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc Nana yaka ndeko ba vérité soko kanaba sani awa na ye makambu oyo ezala se awa oyo biso na bino ifotolite za départ ya ka makambo ya kotergiverse za lisusu te ndoti munene oyo azoloka biso na IDPS ezalaka buya lunye babanga moti te basala prison mpona biso nyonso IDPS esi ekufi bandeko ndenge botelemi awa quand même à Kinshasa vous allez constater que IDPS doit exister n'a pas province IDPS doit exister IDPS viva na lenge ko panza poker pour na nanga siko le bien soki IDPS zo kufa le za pour la batumi président de la République na tabu ya lunye ko pesa bino siko ba vérité pour ça la IDPS. Message fort au chef coutumier Kassaïen balancé envers le chef de l'État. Que ma promesse pour la province na bango ata mogote basali kalambambouje zate chitkatende et makambo ebandata kutute. Donc ils ont vite compris que le chef de l'État a kotika pouvoir sans que bango bazana eloko moko te pa na bango balobi ko bima aéroport tina esika bando kende o ifala loba maloba na ye nzeleza mabele ko bima aéroport babina kata tarmac mabele donc kananga inexistant donc ba grand chef balobi
que chef de l'État ayebi koyamba kaka chef grand chef ya Congo Matadi Équateur Bandundunde bato yazo yambana Boigna. Alors chef coutumier ya Kasai balobi chef de l'État Lambalia bango bamoni ke balembi tant bozo ke ndekuna balobi chef d'État komemela biso kaka ba promesse to si to lembi to boy makambwana to moni ke to ba perdant. Or Kasai Oriental des fief ya solo ya IDPS fief number 1 numéro 1 ezaka kananga mais nakalanga bato ba digérer en tout cas balobi sol ki chef aya ko pesa biso kaka ba histoire yango balobi mbule betana na po akitate to la kisaye ke non nous to ba chef coutumier mbula na ndenga nyama chef de l'État moni bongo balobi non pilote tozonga kana Kinshasa bato baboyi. Alors c'est un message fort au chef d'État foyer basoki akitina kananga faut biloko mususu ebanda pour ndenge déjà bandi boy ce n'est pas bien. Alors na ko pesa bino makambo ya na molo mbangu lisusu ya mibale eza que chef de l'État amoni que ba membre si so ba bande ko diriger présidium ya union sacrée bazaba